wana via somba kiango wana via somba kiango liboso via somba kiango liboso mais Koffi Olomide ninga ko tsango na internet te ko eza nango sina muto ko katana za ba Kovo muso ba problème muto ko za problème disque eza ya problème eza ya problème OK c'est otambola bien te actualité zate eloko ebangisa batu na kati ya hippodrome autotime ezala te so moni musicien aleka na quartier la terre ayete c'est ka kimi autotime MJ télévision mami wanja ekoti na banda kuna bino ekoti partout ozali na cuisine ozolamba MJ et wana vraiment pona ko informer bino oza na salle de bain oza na voiture oza na bureau analyse populaire et wana vraiment pona ko informer bino toko banda ka ça comme d'habitude na quelques actualités musicales Héritier Watanabe le 24 mai à cause se produire na Dôme de Paris côté à Ferregola Bazuria yebe azali ko se préparer malembe pour la concert na ye il a laissé joindre à ING Arena malgré ndenge ba golwa tour à liboso de Ferregola ça qui sort out cette fois-ci vraiment côté vente il y a ba billet et ça moi mon boulot apparemment c'est comme si ba golwa baza mobilisé et apparemment c'est comme si ba golwa go ba kena bango na ton yangia mamakanda we ranson jusque là vraiment tout ça pour comprendre que ba golwa ba gladiateur vont se manifester vraiment pour la vente il y a ba billet parce que jusque là et là comment on a une salamité bozo risquer faire école azo risquer concert il y a ING Arena à ça la fiasco. Et côté à JBF, il y a Papa Chéri, Sultan, mais à côté produit na théâtre du gymnase Papa Chéri, à cause de la na wenge BCBG mobile pour na CP, ça dit au cas de Kalobaka, BCBG c'est la machine, il y a bonne musique. Donc il a vraiment joué en gros le team Papa Chéri a prouvé de quoi il est capable. Parce que pour la promotion ya malonga te. To boite salwana ezana ngo mukie. Ezo contenu fait 1000 places. Mais promotion c'est là toujours et ça va vraiment bien. Mais côté à Papa Chéri promotion 0. En tout cas, ma fanatique tout y a BCBG mais canan pour la muka. Nao etali vraiment promotion et pour ça là très bien. Et ouais on sonne Azako envisager pour ING Arena et après ING Arena le même artiste et musicien Azako se lancer pour un concert à Adidas Arena. Si tout va bien, dans le mois qui vient, à se produire à Adidas Arena. Au-dessus les lots et ça côté Kabisonion son à qu'est-ce que c'est que vous comprendre que Weranson a vraiment ni Weranson. Azon Zouangoka et pourquoi Kalana va double minutes. Parce que Kobeta 3 jours successifs à Adidas Arena et ça vraiment blagué. Koffi Olomide Bisunion Sotoyebi, Koffi Olomide Azako a annoncé sortie officielle. Il y a maxi single nae God Intemporel. Et Zali maxi single au Koffi a remixé l'ancien succès nae Nyon Sobanze Boloko la Bakuku, ba générique loko la Banoua parce que Nyon Soana ezana demande ya ba fanatique nae na demande ya ba amoura bonne musique. Batala ki ba amoura bonne musique, batala ki ba Koffiette, ba diva Koffi, batala ki a musique ya Koffi si la kelengité. Musique ya Koffi malgré l'album ezobi malango mais ya Koffi ezaka toujours goût et aka toujours eleng. Musique ya Koffi ezaka lokola vin. Plus ezo vanda ezo umela, plus ezo bakisa sous saveur goût na route ezo bakisama. Ndenge mo pena Koffi Olomide o azali le guide de musique congolaise, o pe azali numéro 1 ya musique congolaise. Et puis le même artiste Koffi Olomide le 19 juillet a se produit na hippodrome de Vincennes. Koffi Olomide a kozalawana pour na Koffi ça va amoureux tout ya bonne musique concert o ezali vraiment concert historique concert o ezako senga na mutu nyonso azalawana parce que kozangi concert oyo eza lokwa ba lokayo ko concert oyo kozala historique concert oyo kozala événementiel bana na biso bakoko na biso bakolobela concert oyo hippodrome de Vincennes. Commentaire ça mingi ezate Landry japonais bon. Ouais en tout cas bonjour à toi mère nangai. Bonjour pena les gars caméramen abandeko tout bazotala nga. Nga mimi na lingaka Landry japonais soda DSP libindi moko. Naïbi Gogolo Batam. Donc, Landry japonais, soda DSP one bouton. La pesi batutu balinga ngambo tatro. Yobi ke mère nzamba za munene lelo to za mukola lundi. Et sa première journée à semaine nzamba bateli biso. Ming basali ba accident, ming ba kufi, ming ba bali, ming pe ba voyager. Mais biso pe to zungolo ko komisa ya kokuta la mukola lelo foto komisa nzambe. Ya na pesi mota to pa ya
passer nanga Saleh Mwanda passer Saleh Mwanda landi japonais sambela landi japonais sambela mukilase ça ya mpamba sona na biso bongo pona nini omoni jour banakunda edingwe jour banakunda champion de qui est champion banakunda champion edingwe champion du Congo to banakunda omoni ba quartier ko basakana batakisa bandenge na ndenge so bazaki balamusa mutu edingwe ngala musa ngala muka mais webi keta meza makambo nzambe yango wana fo linga nzambe mingi yana pesi mbote pa passer nanga Saleh Mwanda na pesi biso mbote pa ya venanga dorta de kana mbota trona e venanga Willy Moucheni code mondial pena ko bosana te venanga Bruno Lubika mbonga propre tous les Kofifil ba Kofiet ba Cindy Love nyo surtout ba mbota trop pena kacha oshwe awa esika mutu asimbi charge ya oshwe tout nyo surtout na pesi ça fait pas na pesi ba mbote mère nanga safi na pesi mbota trop Gérard Makasi na pesi mbota trop sika zali langue japonais yo asana e quoi. Très bien, l'André japonais, les lots vraiment vraiment à long et à large, mais avant tout, on a profité de saluer la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, monter ma papa Misha, et pourquoi pas équipe technique costaud, où ils ont tenu les lots compagnie, où on a mon réalisation, et parfait, et sans oublier, au Bézada ma caméra, qui est Ganda, la salutation la l'André japonais, Samouya Lati. Ouais, quartier la tesa kitoko, quartier la tesa bien, comme on a santé na ya mono Koffi Olomide à Zabien. Yo bi que Koffi Olomide a grand star. So Koffi Olomide a des sons te bouge jamais, au sentira mukilimbande ba oloba. Donc Koffi Olomide a Zabien, quartier la tête mobimba. Ko bana chef d'orchestre na biso tina suka na biso batutu ba Zabien. Bureau l'André japonais posant très bien. Donc ya oloba ko te biso na Congo to tuna sumu de santé te. So monika mutu bika mutu de santé Zabien. Donc biso tout quartier la tesa bien orchestre mba biro mba edi diora batunio surtout baza kitoko donc on a orchestre mba baza na mama Sisindi Leker batutu baza bien. Koffi Olomide le 8 mars à Pometa qui va fanatique na et beaucoup plus vraiment précisément ba ya Angola qui a Pometa na Atlantique hein. Ouais, na signé Atlantique. Oui, na signé Atlantique malheureusement concert wana izala quitté. Tout le monde a qui déjà coma bana Angola ba fanatique bazaki mobilisé ba on se belé et après wana ba rataki bonne musique ya Koffi Olomide ezaki dit à quoi. Et là on a le bara merveilleux biké ils ont un problème de répéter. Et là, on a fan de Angola, on a Koffi Olomide. Oui, que Angola n'est pas un boule bêta, mais pas pambaté. On reprend tant boule bêta, mais il y a un problème en boula. Boule bandaki 18h et aussi là-bas 22h. So Koffi Olomide a tali rabattu, belé basaka pour Angolais, ça la somme d'abimi. On reprend moi son essai souhaité. Mais bateau ils ont problème en boula tonge bandaki wana yo aussi la tiba 22h yango singa Koffi Olomide a beta concerté mais na bolingo Koffi Olomide za la rango yango na zo bisa bana tu ya Angola bana Lubangu bana Santa Clara bana Namibia bana Vinduki bana Soyo bana Mbanza Congo bango batu tu bazaka na Angola mobimba wana bayi bake Koffi Olomide abandeli sous concert na les 22 les 22 mars, donc il y a mars qui connaît tous allés donc clôture à ma maman donc Koffi Olomide la xi batuke au monument ba mise belé ba randeni ba mise belé ba salarake ceux qui a signé contrat moboy so nga beta concert so nga concert raté ne loko mo ba akimi atiki mama Koffi Olomide alinga ngote tema Koffi Olomide alinga ba fan ne tout alinga ba fan ne ba sala Angola alinga pe ba producteur makasi ya Koffi Olomide asala kindenge nini. Donc concert est raté Koffi Olomide atiki ba musicien ni na ba musicien na minute ba musicien na so ba Angola ba musicien ba Angola Koffi Olomide yemoko asonga kisasa na minute Koffi Olomide za na Congo awa soko zo kene su Holanda ba musicien donc concert na biso ça le 22 mars tozo bengi sa ba tout o ba linga Koffi Olomide ba na Angola kuna ba mona Koffi Olomide ninga betela ba na Luanda wana. Très bien, l'André japonais Koffi Olomide a promettre la fanatique le 22 donc nous pour avec comme ça Koffi Olomide le 22 mars Koffi a posala. Ba raté bilengité lo na biso mer bilenga Koffi Olomide ba to raté ngote. Koffi Olomide linga ratiki la ba toujours bilengi. Ya na so bisa ba to angolais ke inda mabe ba to le 22 ba comprendre musala o Koffi Olomide o sala. Koffi Olomide za ndemo ba mission musuke. So sur contrat ba amoni sali ba akimi na été mais Koffi Olomide nga beba na té. Donc makambuté ça bien le 22 où ils a confirmé la carte à Luanda ba yebele
baotala Koffi Olomide ndenge osepesa bango avant qu'il n'ait hippodrome bana loi na pe bazwa ndambo ya hippodrome wana. Très bien, tolali tolamuki tomoni Koffi Olomide aza ko annonce sortie officielle ya prochain maxi single na ye GOAT intemporel. Intemporel eza maxi single o Koffi Olomide a remixé lisusu banzembo na kitoko oti lelo sila biso ba posate banzembo lokola ba kuku ba générique lokola ba loi ezongi lisusu landry japonais. Koffi Olomide azoluka guerre na nani aza sir na ye moko te to pe Koffi Olomide azobanga ba musicien mususu yango abite lokola musique na nga ya kalesila c'était na zongi sango lisusu te Koffi Olomide obanga na Koffi Olomide pas dans l'adversaire te so Koffi Olomide ba adversaire Koffi Olomide baza faut la musa ba papa to ba kufa faut la musa ba papa Wemba faut la musa ba Rochero ba Franco bango to bango ni ba adversaire à Koffi ba Kinkesser ba adversaire à Koffi te baza ba leki ya Koffi Olomide mais ba nzima te on nzima te wana za impoli mais o ba yebi musala ba nzima yango Koffi. Et puis il faut signaler que Bamsoupe baza ba ex te bato wala to ko beta yango te mais mutu nga koma na groupe na yemo boye asata msuki akoma compter pe bata msunde mais Koffi Olomide aza adversaire te Koffi Olomide pa ko banga mutu te biso no mona ape to mona ba chaîne musu ba obimisa ba disque na bango ba ozongisa pe banzembo na bango sikat e banzembo na bango kala moni nse mo asala ka mais azongisi yango ba osape banzembo ba oso banzembo ba misu ba zo yiba yango mais ba coach na banzembo na bango sika yango Koffi Olomide asale loko nini ke batebele basenga Koffi Olomide ba sepe na ba basepela banzembo ebele Koffi Olomide asala ya kala yango Koffi Olomide azongiseli bango yango yango azozongisa mabasa la calme single la Koffi Olomide bazozwa yango kala mingi te déjà maka Koffi Olomide azobwaka yango déjà bakozwa baloi bakozwa bagénérique to bete ya baloi wana bakozwa banzembo oyo to bakala wana donc bakozwa banzembo tu oyo batutu basepela yango Koffi Olomide azozongisa yango eza te ke opona ke o Koffi Olomide azobanga mutu bo opona boye te alingi azongisa bato kako balingaka ye kaka bato basengi eza bafani na ye bakofifina bakofiati basenga Koffi Olomide te Koffi Olomide ndenge kozongisa biso banzembo akala te toyokata yango yango Koffi Olomide te matambola na bafani na ye asepe nango yango azozongisela bango eza mpona kobanga mutu te Koffi Olomide aza na te kobanga mutu te mpo badversaire ya Koffi Olomide nyonso bakufa ba Michael Jackson bakufa ba R. Kelly baza na ba prison donc bango ba national leader bakufa ba papa Rochero bakufa ba papa Wemba bakufa bango nde ba adversaire ya Koffi bango na tona o tena diverse wala baza baleki na misu baza bana misala ya Koffi donc ce que tu as ba adversaire ya Koffi na sens ni donc il faut salamate. Merci Landry pour la réponse et puis pour l'éclaircissement parce que pour la zaïki la moi beaucoup. Merci. Te ba misu baza ba mise musu ba leader ba bana misala Koffi. Ba misu baza ba petit ya Koffi. Donc ba adversaire ya Koffi baza te. Kwa ba sala on faut ba ngono to ba lamuka. Ba Michael Jackson ba lamuki ba véritable ba lamuki ba nani ba lamuki ba Franco ba lamuki après ba to ba Mexico pe na adversaire ya Koffi azaki. Très bien Landry, hippodrome de Vincennes évolution nango ezandengeni. Kitoko. Kitoko en tout cas mais biso na Congo awa mère na yebisa ko pe na kati ya Congo awa ba journaliste tout baza to comment na deux sortes ba journaliste. Pour moi na journaliste tam su ya bien bo poser ba question kitoko ba moi passe. Mais to ba journaliste musu bazelaka mabe ya mutu moko bo mo ba doloba. Pe biso déjà question yebi ke hippodrome ezaki mabe. Mais ngomo de ba batebe bangi basali ya ba analyse ko fazo te ka ba billet ko felo mote mais biso billet so kene kitoko makamutu eza bien. Ko fi ku ta komi na souci ndenge nini. Ko abeta mama hippodrome. Donc hippodrome ça va tous les 19 juillet et ça ma tata na ebisa yo bo compter toujours consommer ba billet, bo compter toujours makabo zela Koffi Olomide azo ya hippodrome, makamutu ça lango déjà bien. Oh ba billet so kene kitoko, makamutu zo le kalango bien, makamutu ça bien. Pour ceux qui m'a mère au mona ke ba journaliste na ba vendre ba sala ba analyse ah Koffi zo te kate ah boy mais biso makamutu ça lango bien. Et là connaît ça la Koffi passe ça ndengeni. Et là ça Koffi ko tu ne passe ça ni. Passe à Koffi Olomide ça qui ndenge banzembo nini ya robeta po banzembo leke belé de banzembo leke belé Koffi Olomide aza na choix te donc yango na ndenge mitezo sale passe mais côté ba billetterie mère vana na okimia côté makamlo to fano pio makamlo to za nango bien makamlo ça confirmé le 19 juillet Koffi Olomide a se produit na hippodrome de Vincennes à partir de 17h salle de débat à partir déjà 17h ouverte na mutunion so donc concert wana ezokipé te concert wana ozala ona za warrior na za ngolu na za wekene na kaboya
mère na bien parce que ba concert là ne betamité na poto et hippodrome de 25 koza concert à liboso o ko betama depuis ba concert ezonga na poto na mère pona na biso likamo na poto tangi ba ekiri ba groupe tangi wana ba groupe yo solo tangi wana ba bima bango na tupa ko Olomide on reprend pelo na biso mère biso to betaka concert faut tanga ke banani bo été bo bibite ke ba fana Mike Intention pe bazali ba fani ba fils saint bazali ba fani pe banani bo bazali mission o asa international mission asa danser a tsaka kaki ya ba congolais te a bengisa ba comité nyonso tout faut bazala donc on a zo bisa biso ke concert na so hippodrome eza mabe eza concert o lelo ki ningisa makambo eza concert à génération en génération pour qu'on fait le blessure dans le bibo mère qu'on fait le mina yemi na ba niveau nyonso tout ayemi na ba featuring na ba Davido ayemi na ba Inosibi qu'on fait le mina ba featuring na ba Diamond ayemi na ba papa mikolo nyonso to na ba to ya hippodrome eza confirmé ba mona musala qu'on fait le mina osala pe mère moni ba concert to betami na ba paru betami ba moni ba drapeau ne matite au point ba tout le monde a des drapeaux. Oui, bien, tout le monde a un drapeau, tout le monde a un drapeau, il y a Bisso, il y a Congo, il y a Bangolais, il y a Nîmes, mais au monde, il y a un drapeau, il y a un pays surtout. Donc, on fait le milieu concert, ça confirmé dans l'hippodrome, il y a un billet, il y a un musala, on confirme dans le spectacle à Kitoko, Makamuto à Kitoko, Makamuto à bien. La plupart, il y a un concert ébélé, ils ont mis Malelo na poto, c'est vraiment, tous ont ça rétrospective. Donc, Mouto a bandé na probé de passer la minute qui s'appelle. Parce qu'à bandé na merci. Et elle a dit so arena, ça y est concert, mais ça va annuler. Il y a Covid-19. Ouais, merci beaucoup, mère. Arena, on va comment courir là, comment Odiembe, lango, bango nembaya nango. Olomide azobanga, tenda zobeta hippodrome de personnes, azobanga te lobby pe ba musicien msuba wele lango ba koma pe kosela lango ba chantage. Te ko fait Olomide nzamba tina na mukila c'est pour l'accenzela. Ya l'accent kanzela. Nzela ya ko fait Olomide l'accent so saki mabele lo me batwe ba nzela wana te. Donc il y a des musiciens qui ont l'accent malamu, ils ont copié rango kaka. Les lots batulés ont gagné ba arena pour na Koffi Olomide. Les lots batulés sont gagné ba Bercy pour na Koffi Olomide. Koffi Olomide ça monte l'accent nzela. Hippodrome pe yangwane yi. Eza salo les lots que eza stade wa munene. Eza kwa monte Koffi Olomide so beta la Martinique mais ya France. Donc bato ça mbilo calme. Oh oui ba nzela yango. Zalaka reconnaissant ba ke Koffi Olomide monte l'accent biso nzela o. Donc biso Koffi Olomide banga nete za nzela l'accent batu. Tout le monde a problème. Très bien, Landry, Tolali Tolamuki, Tomoni, Fali Poupa, Asombi, voiture naïe, il y a 300 000 et quelques euros. Et Koffi Olomide, Razaka Gud, il y a musique congolaise, Yépe Atikali Simate, Asombi Chevrolet, il y a 500 000 euros. Ozamo, tout, il y a pris à Nicolo, Kolekamutu, Fali Poupa, Asombi. Et ça a nini entre Koffi na Fali Poupa. Pour ça, il a fallu pas Koffi. Si là, nous avons Koffi, à Zakaso, il fallait à Somi, pas Somi. Mais là, comme si on est ah, et puis que Chevrolet via Somi à la langue. Voilà via Somi qui via Somi qui ont liboso. Via Somi qui ont liboso, mais Koffi Olomide il y a autre chose sur internet. Bah tu vas sur internet, ça va vraiment mindele, mais c'est comme maison Chevrolet, c'est comme Koffi Somi. Et ça, c'est ce que je dis, Koffi du mal, Timbeli, ah, Koffi Olomide jamais. Na âge Koffi Olomide na âge ça, Koffi Olomide ça non intellectuel, Koffi Olomide ça non moi mukete ça mukolo. Jamais Koffi Olomide consomme l'eau comme maman l'axa batu bonté. Et zande batu yande ya Cherokee wanande, ya Chevrolet wanande. Ba on mbasali, ta ba moni ke Koffi asombi camion mo kitoko somba ya cher mais alobela yango te. Mais ndeni mutu asombi camion mo papa mbaboye. Ba ko balobela yango to basali ba on ba tie vidéo nde. Yo mete ba mindela na Koffi Olomide te, mindela ba ko moni ba tie vidéo wanande. Et ça Koffi Olomide ba to be pene na webi sommer. To compare makambo wana te Koffi Olomide jamais ko la na makambo oyo fala jamais ça jamais Koffi Olomide ko la na yende mto Olanda Koffi. On reprend yende mto Olanda Koffi Olomide pour na nini mère so na biso ke kaka liboso nde ko na tambo 500 Mercedes 500 non ngasombela yi Mercedes 500 ya deux portières non ngasombela yango Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide botia ba polémique ba camion to ko lobela yango te Koffi Olomide to comparer makamani to comparer ni makama musique nde to ko ba nzembo to ba rumba o anane bimia kitoko nana bimisa disque kitoko ba camion to ko lobela on te ta ba car ba Inosibi ba so ba car ba danser na agini
eza mambasoni yo na âge déjà na 40 ans so ba 50 ans ba 40 ans mais osombi car na âge wana mais ça la bala miki ba âge ba 12 ans ba âge ba 10 ans ba osoma déjà ba car yo siko so le na âge ki mukolo moto za eza mabe donc tout ça soma kamne ko lo ba ngote ko film za danser donc ko film za soma kamne ba mise belé donc ko film za soma na Zaïre na tonga Zaïre ko film za soma Mercedes il fait 12. Oh le loba na wenge ba koma 12 basongo wapi na wenge na Mercedes wana à partir elle fait 12 ya Koffi Olomide yango ba koma bongo yango ba koma 12 wana et ça la rende bongo donc Koffi Olomide ba carte to lobela yango te to lobela ma kama musique nde to Koffi Olomide so makaba ba mise bele bazo suba la bandako misu bazana bandako o senga mama lipa ya ti donc Koffi Olomide ko bete masola ba carte Koffi Olomide za patron a ba carte tous les missions en Afrique mutaleki Koffi Olomide na so ba carte danser azate mutaleki na makaba tonga bandako danser azate ndeti ba mission so bala semino ba jet privé jet privé ne kenda ezala bango te nzokande ba kusena ba no salisa ngo papa komanda wa sala ba kichi wana ba no salisa ngo kuna jet privé kenda wana avant on sima ke camion sa yo yaka nango kisasa mission ngaye kisasa esa ina camion ngo aina ngote so camion sa yo longola ngo poto yaka na ona na kisasa apo batu bansimi jet privé sa ya bango esa ina ngo ya bango te et comme on va quitter ba coucher on va salisa on va ça papa commanda ça va quitter na ponga bia oui bien donc maman to lo bagati net mama ndako ko fait ko beteli maso bandako te mais ministère monsieur Alexa bino ndako mais tilo la fa na kana nzela mai mais tilo la fa na nzela mai eza bien privé ya ye moko musicien na bana na ye ko na nzela mai ya mai ko fa ngala mwana kimbwala ngana mona kimbola mona pompage ngana mona kimbola mona pompage ça non mabete mais ceux qui dans un ndako mais fallait kota déjà tout monde a pas basala ba akase ça bon musicien munene ye ba ke na ndako ndeni osala pe ba clip kuna neti biso quartier la Koffi Olomide sala ba clip la kata ndako asala makamlo la kata ndako donc privé yango lingo te bo mai ketsa sona no sani mai ketsa sona no sani ba clip ni to no saka kata ndako nai studio no saka kata ndako nai yonde kwesa no kaka ya mukesa na parking te parking ba kaka la la libanda yo lo ba wana ndako oneza ndako te musicien sana ndako danser na kata villa kisa sa mobimba lokwa Koffi Olomide azate donc on compare raté japonais ba Koffi le rendez-vous za moko le 19 juillet nde makamde angwana hippodrome de 25 à partir de 17h ba porte tout et kozala ouverte déjà pona bino nyonso o bokolinga kokota concert wana l'André japonais tolali tolamuki tomoni pani pupa akati koko o lelo mututu akomi kolanda tozo comprendre eza nini eza sila sikato nini melo ekamusinga na moni oyo émission nanga okati kovote nani eza normal bien coiffé tentira kitoko oyibi mutakata kovo pwani mutakata tona deux sortes ya kovo opwani tona deux sortes ya kovo mutu mso esengama ke akata kovo neti ba vile so ba Koffi Olomide neti Koffi Olomide tango kata kovo oyibi manga moto no lobani Koffi Olomide so kata kovo so kima libandi opwani on ezaka sera Koffi Olomide na kata mais ko ba kovo muso ba mise muso ba komo kata ezaka muso na problème ndeko wana so akati kovo bi pona nini omoni basuki batsaka ta so ba periki yana batsaka na ta so ebotaki be basili mutu koti basili yango akataki ba kovo opwani boyebi te sile kipa mbongo te sile kipa mbongo te sile bota sili bano so amwana asali sile kipa mbongo bomba suke umeli na mutu mesh ne bota ezala sili pe koti eta mususu pe ta mususu pe na ebisa matanga pe kozala ta so mutu sa kokufela pe mutu akati ne kovo na ye opwani kovo eza nango sila mutu akokata eza ba kovo muso ba problème mutu koza problème disque eza ya problème eza ya ba problème orchestre ezotambola bien te actualité eza te aotobela okomprendre yangwana aotia ba hôpital taso na hôpital ba biseke fokata kovo posa mutu eso mopepe okomprendre ko sape ya maladie ezala pena bien okomprendre po ba nerf ça détendre merci mutu taso comme na ba problème ka mebele eza ba kovo taliboé orchestre zo marché tali yango na ebisi yo eza tout peut concert zo 5 c'est qui parce que l'entrée c'est là Nori Koffi Olobaki hippodrome de Vincennes et que toi ça ba musicien presque tout ba les kana quartier latin siko ya ozala to kozala te Koffi Olomide azala na problème na musicien mo ta quartier latin
et ça bano ba biso tout obiba tout ba ça pas Koffi Olomide donc Koffi Olomide ça na problème na mission mon côté oh kolinga beta tout na ipoto ma beti tout eza nda kuna e bango ne baluka rande ba problème oui mère na lobi ya ndeti Koffi Olomide biso ba o biso nyonso tout kado ni to pesa Koffi Olomide ça les biso déjà nyonso tout amimi batutu ba poto asomela ba camion ya sika mito sombela bango biso kado to pesa Koffi Olomide zani to linga rande Koffi Olomide siko biso to komolinga batu ba finga Koffi Olomide ko tia Koffi Olomide malale c'est boluka liwa Koffi Olomide c'est le bolia eza mabe wa Koffi to be bia Koffi za maboko ya Nzambe on comprend ya on a so biso ke mutu muso za ba problème ba kovo muso zo mona wana eza ta so hippodrome ya Koffi Olomide ninga ba billet sili ba billet sili déjà et si ka ko to ba cheval balala on va vous expliquer. Programme de Vincennes, concert aux Ozangi Belé, Kimia, concert au Tilelo, Bamise Belé, Bazobanga, Koffi Beta concert surtout ancien à quartier la terre. Bah on aime surtout Koffi Beti concert on a cassé Bango, c'est Bango carrière. Est-ce que Koffi Olomide pour un concert na hippodrome de Vincennes, azape ko kanisa ko invité Fally Ipupa ozamu. Ndako mère kolobaka mission mon côté. Et ça, les gens belé baleka na kati ya quartier la te basala musala belé l'équipe na ye. On comprend? Koffi Olomide to ngazo be. Et belé ba buron pela. Ba somono. Ba mboshi lipasa. Ba mama le Tupac. Ba bless ba Willy Bula. On comprend? Ba na mo baza sous problème te parce que apparemment c'est comme si ba famille qui dit ça. Bazonga na raison ba comprendre que sans Koffi bande baza o baza le note bazonga tipe bango mopeka ba ozonga Koffi Olomide za na problème na mutu moko te donc Koffi Olomide ninga za wana ninga so beta na hippodrome ba tutu o ya aye même Fally pa ko o mutu nyonso tu yakala bo Koffi Olomide za na problème na ye Koffi Olomide za na problème na mission moko te bon ça problème mani ba wela ni mwasi ça rani na ndako azo pa Koffi Olomide so abeta na quartier la tête nga zo yete bo ebite so beta na quartier te nga zo yete bana tu na bota na quartier la terre mukanda zo la longa na zongo na quartier la terre Koffi Olomide za na problème ba na problème hotel hippodrome eza ya mutu nyo surtout eza o ya yebi kaleka na quartier la terre liaka Koffi Olomide au matsayo da Koffi Olomide azo invité ba chanteur Fubaya ba ya mutu nyo surtout ya na ye ngana yebi Koffi Olomide to pe ba mission mingi ba leka na quartier la terre bayemba rapenza oyemba na instrument normal bazana siko elo eza problème nini c'est la pardon le bazana besoin ya ba nini te ya ba instrument tout le quoi ba autotune wana ba tela ngote Koffi Olomide azobanga te azoyemba na voix na emoko e koto musicien mo boy aya abanda koyemba na lisolo lobi ope ba vena biso ba Willy Musheni ba vena nga Bruno Lubika ba honorable na biso Eric Nzanzo le kamotuni nga omer ma eloko ebangisa batu na kati ya hippodrome autotime ezala te so moni musicien aleka na quartier la terre aye te seka kimi autotime asa ya akimi seki bongo po autotime ezala te po mutu azoyemba neza Koffi Olomide mutu azoyemba na mama sisindi leke donc yaka nde yemba bongo so osengi autotime baopesa o te donc so moni musicien moko aye wana aye te yebaka ke akimi ta mosusu likambo mais musicien to aza na kati ya quartier la terre yaka porte eza nango ofungwama bainvité baza na oyo akoya aye mpo bainvité badanse bakozala basolisa Michael Jackson bakozala badavido oui yebi na kati ya hippodrome Michael Jackson atika sini moko wana me bato bamona yango te me bakomona oyo na nsima concert ya Koffi Olomide omoni producteur oyo abetisa Michael Jackson concert asuka mpo concert ya Michael Jackson asuka afa kufa abeta yango na hippodrome et abeta yango na hippodrome yango sikoyo wana na baproducteur ya Michael Jackson bakoti makambo yango eza histoire mpo balinga basala film ya Michael Jackson batala sikoyo na monde miseni bakotia ya babayeke te Koffi Olomide fa beta na hippodrome mpo bakotisa mama na histoire etake ya Michael Jackson azala mpe na histoire ya Michael Jackson na ninga bahippodrome. Très bien, Landry japonaise omo okende vraiment na suka koma émission na biso question suka avant to chute na yo Landry japonais hippodrome de Vincennes yango yo déjà militaire ya kotanga toza na mois de mars avril mai juin juillet to traîne à 4 mois pour que Koffi Olomide abeta concert historique na ya hippodrome de Vincennes. Landry japonais ozoloba nini to pe ozolance message nini pour na concert oyo ya hippodrome de Vincennes parce que bele baza na mwa bobangi te bobangi ezala te nayebi te bandeko baolanda partout dans le monde
soko kiko éclaircir bango par rapport à concert au hippodrome de Vincennes. Moi ba avant coup et ça à moi bien. Ngelo na ebisara ba tu mère ba Kofifil ba Kofiette ba DSP ba Cindy Love nyonso surtout. Ba yeba ke tozana événement ya munene. Tout ça Hollande ba distraction. O mama ba kovo ba kufili matanga na ba mwasa kufi. O bolingo na ba makambu na ba roba nini boye. Et ça fait nini te tout ça ba kambu wana to constater na concert na biso. O isabon le 19 juillet ba tout ba ye bela katsa hippodrome. Concert aneza confirmé. Kofelo midi azakoya. Azoya na hippodrome, azoya la bino makambu ya sika, azoya la bino makambu ya bia ya kala, azoya la bino nyonso to bo senga yango. Donc hippodrome eza confirmé et le romo te le kao boete ya mabe nyonso to eza bien. Pe wana ça le 22 mars da ba tout okuta na Angola. Ba yo soutenir Kofelo midi na Angola, ba otala musala Kofelo midi osala ba zo ku ya hippodrome. Biso do sur la première vérité ba maman hippodrome. Maman la ngembili nzemba tous pepe la metolo. Maman likelemba. Ma mère n'a pas Nadine Sala Bakarine Badiama, madame n'a pas Gilles Oubak, maman a Stéphane à Gédia. Bah tout au côté na hippodrome, bah na Londres, tout robe à moi na maman, les comme on mon conti. Bah na Londres, bah m'arrive. Pe na Paris wana, bah Junior Mundé le cordon, bah c'est da Moussou Issa, bah Olivier Lunianga, bah tout bah y hippodrome est confirmé. Donc concert ya ngwana kato c'est là, où ya hippodrome à Kofelo midi, bah tu vas sommer bah billet na bango, bah compter sommer bah billet na bango, et l'autre m'a bien ça na ngote. Bah tout le déjà bien avant. On reprend le même matin déjà côté ma famille bah tu déjà. Bah si bah tu au banga, banzima quitté. Banzima te Kofelo midi. Bah non si matin Kofelo midi ma camane et ça ma danser mais yango siko ma camane komi hippodrome yango ne komi bah tu so ba bien na bango, bah côté so ba bien na bango bah yoka bilengo Kofelo midi zo ila bango. Puis aroya yemo côté aroya la délégation bah mission quartier la terre, aroya pe la maman si Cindy les cœurs charge à maman ni surtout. Donc yango wana ka lona bisa batu pour na resukisa na peska mbote pas fait na bundo lubika mbonga propre fait na dota de kana ilunga kala fait na ilunga kala boss tapi mbota to masala nga couture tonadio kelime za super boss Canada la kwa mo ferry donc te problème muto mutasala is opération numéro bureau na ngezarara 085 25 21 961 so bengo rozwanga landi japonais soda DSP libinimoko biso finga raté biso ya kaka soda DSP libinimoko wani buto nga so tete mpena la kisio yango nga ba casta bato mo buto no tela mutema donc nga na kwani mo ba DSP la kisike DSP la kipo na ngela kisake ata lobo suite lobo kozwa donc ba soda DSP bango wana donc merci beaucoup maman nanga en tout cas pe na sepe notre mère nanga moi soir frère chéri donc merci beaucoup na merci beaucoup Landry japonais merci na bino nyonso bolanda ki émission oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja Motema papa Nisha merci na bino nyonso kwa kebele vraiment pour la merci à travers ma commentaire na bino à travers ma partage de l'émission na bino mais nanga suivi baiti faut salaka émission boy kozalo pour motuté pour nani boyete sala émission kitoko au moins le baté ba BBC bino makambo ba petit surtout ba petit ba koto kuna pour ba mission ba journaliste été mais bino boza ba journaliste le bunda tout na mama ki journaliste oh faut beaucoup continuer au caméra et ils alla bien na été parfait ozaki na réalisation merci na Kim Eganda ozaki simabili merci beaucoup na notre kembe on a assistance yo on a les autres awanga na bino kokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission.